Shalom peuple de Dieu, shalom de partout ici que vous amis, Nzambenanga, Apambola Bino. Rapidement, tous en un passage à Bible et à Jean chapitre 10 verset 14. Elobinini. Je connais mes brebis et les brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Bien aimé, la Bible nous dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que vous êtes bien Nzambé? Est-ce que vous êtes brebis en Nzambé? Bien aimé, c'est l'obéissance qui nous approche auprès de Dieu. Délivrance, oh yozo luka lelo, ezaka na kati ya kotika. Si tu abandonnes des choses, oh yozo sepelisa Nzambe te, il y a la délivrance. Ozwa délivrance ya vie na yo. Po ozala brebis en Nzambe, po ozala mwana Nzambe, il faut tosaye. Toi tu n'obéis pas Dieu, mais tu cherches la délivrance. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit. Alors, il y a la délivrance dans l'obéissance. Et ça n'a pas te belé balukaka komata na spiritualité, na lingi na mata, na lingi boe. C'est simple lorsque tu obéis Dieu. Tozo ganga mikolo nyonso dépouillement. Dépouillez-vous. Et ça en biloko ebele. O e blokaka. Intimité non en Nzambe. Olata mabe. Tu t'habilles mal. Kolata nyonso o ezayaka kokanga nzoto ba parti nzoto monana, c'est la séduction. Tu es en train de séduire. Tu t'habilles mal. Nabaju Nzambe azate. Nabaju Nzambe azate. Lorsque tu te dépouilles, honorer nzoto na yo ezala temple ya molimo mosantu, tu verras la délivrance. Yo mwana Nzambe olata akola ya pamba. Yo mwana Nzambe folata pantalon moko ekanga et dessiner ba partie na onyoso ya nzoto, et tu cherches la délivrance. Ozwelango wapi? Yo mwana Nzambe ozolata ba kilote ya mikuse, ozolata ba doni, ozolata ba single. Diable alingaka séduction. Et laisse-moi te dire, la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train d'honorer le Saint-Esprit dans votre corps? Est-ce que vous avez sa Saint-Esprit espace à sala na kati ya vie na yo? Nanda kwanganga. Des fois bakota makolongulu. Bayebiso ke abakota na lipapa te. Oto singanga. Olongoli mapapa. Olongoli. Poza na besoin ya ozwelo mobwe na ndakwanganga. Ndakwanganga. Bayebiso ke bakota ke fo fuka ma ozonguluma. Oko fuka mobenda mabolongo. Poza na besoin ya quelque chose epanganga. Mais ceux qui bayebisi yo ke na ba jouana tala makambo ezo sala na ba faux ongles, na ba faux cheveux, na ba rouge à lèvres, na ba faux ongles, na ba faux cils, obeti ba tatouage awa, balobi ya ba chinois ndeza kitoko. Tu fais des ajouts na nzoto ba bengi temple ya molimo mosantu. Tu crois que Nzambe aza na yo. Parce que diable peut apesaka. Ozoluka lobiko, mais ozana kati ya 2 jours ya biloko ya mokili. La Bible me dit,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ba brebis na ye bayokaka mungongo na ye. Ba brebis balandaka ye. Yazaka liboso. Ba brebis baza na sima. Bazolanda maître. Et qui est ce maître? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Osilisi ba prophète nyonso pona oluka délivrance. Mais obéissance kaka nde ezokanga délivrance ya vie na yo. Marie de nuit akendaka te. Marie de nuit akokende ndenge nini yo zo nourrir ye na kati ya impudicité. Marie de nuit alingaka impudicité, alingaka kolata mabe, alingaka o séduire. Pendant que ozo séduire, ozo bakisa ba collègue ne ba mari de nuit na nzoto na yo. Bazo koma ebele. Ozo belisa bana, ozo luka lobiko ya bana, mais tu n'arrives pas à veiller sur ta vie. Babi emano ya mabe, tes mauvais comportements. Est-ce que oto sakanzambe? Est-ce que oyoka kanzambe? Oza na besoin de prophétie. Oui, bakoki kopeso prophétie. Eza bien au sepeli. Si kopona ko vivre lisakoli na yo et s'accomplir na vie, ezo senga obéissance. Ezo senga ba sacrifice. Ezo senga ba discipline pour vivre lisakoli la tanzoto. Et ceux qui disciplinent ezate, prophétie était les mawana, ata pendant 40 ans, et là tanzoto te. Bien-aimés, dépouillez-vous. Et aujourd'hui, ba église ya ba maman prophétesse, ba église ya ba maman pasteur, baza wana ba oyebisa bino vérité te, ba oyebisa bino ke chercher Dieu, ce n'est pas dit que okoma salité, koluka nzambe, okoki komitika te, tu dois te faire belle. Et pour eux, la beauté, ce sont des faux, ceux qui sont en train d'ajouter. Il faut mettre de mascara. Il faut que tu aies rouge à lèvres. Il faut que tu aies faux cheveux. Il faut que tu aies boucle d'oreille et diembela. Il faut que tu aies biloko kili kili na nzoto. Yangonde ba maman pasteur à ba église nemno bazo bisabino ke c'est ça, c'est faire belle. C'est ça la beauté. Spiritualité qui pakate. Ce n'est pas dit au mythique à pose à femme spirituelle. Bien aimé. Mais ton moni pasteur grâce Coutinho. À Ken Kamba. À l'attaquer à ta montre était. À se dépouiller. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit recevoir là-bas. De la spiritualité. Oui. Alors il faut se soumettre à l'ongle là-bas. Ornement na yenyoso. Et moi, je pleure seulement pour des enfants de Dieu. Je pleure pour des âmes. Ba âme obayoka kamate ya wana. Orke na vi mususu. Bakendaka ko se soumettre. Na kuzu. Bakendaka ko se soumettre na ba esprit mususu. Ya dépouillement. Mais à l'église, après tout, je suis une femme, je dois me faire belle. Mais tant qu'un kamba à se faire belleté, elle s'est dépouillée de tout. À la tina chaussettes. Bien-aimé, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Qui est ces brebis? Ezaba oyobayoka kanzambe batosi. Brebis eza oyayoki kenzamba pekisi atiki. Brebis eza oyayebi ke kolata sexy eza ko séduire atiki. Brebis eza oyafandi na 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Brebis eza oyafandi na Deutéronome 22 5. Azoto sanzambe. Bien-aimé, l'enfer est réel et le paradis est réel.